Oui, bonjour, on a battu à la Marciano Mbia, na www.congomilolo.com. Et là, on émission, on a vu le rencard toujours le sujet qui toko bolingo les réseaux sociaux. Pourquoi Marciano Mbia ça les choque le sujet pour tout le monde va dégager ma cambobele et ça la mina katama il y a réseaux sociaux. Dès le et c'est pas l'isinga n'a pas kolobela d'abord bolingo les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Imo. Va hyper tellement groupe WhatsApp et comment que mutakoti na WhatsApp a trouvé payer bolingo mais ninga d'abord est-ce que bolingo wana va Facebook to WhatsApp les bolingo ya solo to et ça bolingo moko boyeke ya lokuta to muyibi moko boya koti na Facebook alinga basi amono ba kitoko to jeune fille moko boy a cibla déjà bato kitoko déjà mise boraka pour que so bango to ndengene ninga Marciano Mbia nazotamsela lo micro na ngala 24 communes to kana d'abord les kanisi bato à propos ya ba réseaux sociaux oyo est-ce et pour na kosunga to et pour na ko détruire et merci ming na boss de boss Thierry Piokolo Thierry Piokolo bambote na yango wana ekolo Congo milolo quoi tant besoin na Marciano Mbia boy ça toujours grâce à boss de boss tout kene nanu tout comme kanisa ba congolais bazo kanisa nini à propos ya bolingo ya réseaux sociaux Clarisse de Vatican Papi Mokiki toyoka bango pour ça la bien quoi JB Kumaluta bienvenue et puis kitoko. Bonjour. Bonjour. Comment nani? Comment killer tueur? Papa killer aux les canaux micro Marciano les autres aux lobela bolingo ya réseaux sociaux net WhatsApp Facebook Messenger Viber Imo est-ce que tout le monde d'abord est-ce que au sein la kango soit WhatsApp ou soit Facebook bon là c'est la WhatsApp hein? Est-ce que c'est comme là yo linga moi na WhatsApp tout linga na Facebook ouais bon comme balebele kutu parce que ngai ba bolingo na vente na WhatsApp parce que na ko vendre boyem susu mutumo bena yebi na ngai te mais na moni em susu em so a publier photo em so na luliel na sengi amitié donc à partir wana petit to kuta na pe ale pan GP mba moko na sa ngona bakin na poto kutu ba film suku na monate mais bazaba ba chéri nanga basina beja ba téléphone na cher donc relation pena quoi. Est-ce que aux ali ko appuyer bolingo auto aux ali ko tina moto sus ba sala bon ndeti ngai sinon nga na kolo bande na kolo bakie ngai za ba jena ngai ngwana ngana linga déjà donc mabe nga na sa batu na yebi peke ba sala ngango bonga sinon nga na appuyer nga ouais. Est-ce que nengo lobi ba sala poto ba talo em sumteme parce que bon ata ba moni ba yebi ke ngai na la meilleur cycliste du moment ba yebi ngo ba yebi ke nga zanga star bisu ba star ezaka mbisi alanda côté mais zo chola ko la bisu ba star donc tu as ce que zo fula ngai yondo zali ko zana linga mabe mais so zo fula ngai yondo zali quoi na ba vérité na loko afena nga ba yebi ke afia ngos o ba benge mikolo merci vraiment. Ouais. Bonjour papa. Oui, bonjour. Comment nani? Monsieur Mike. Ouais, mais c'est Mike, je les canaux micro Marciano Mbia. Les autres sont lobela bolingo ba réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp. Donc d'abord est-ce que au sale la Congo? Ouais, j'utilise tous les deux. Oui. Est-ce que c'est comme un jour draguer une fille na WhatsApp ou soit na Facebook? Oui, et comme ça m'est déjà arrivé hein, plusieurs fois. Vu que Ubisoft Bambali to qui paraté, Bambali les Alaka. Alors, moi, c'était on les a en ligne, il faut aborder avec un bonjour, avec un et puis ce qui continue, quand les la relation continuera directement. Est-ce que bolingo ils allaient vrai? Oui, parfois ça tombe et tombera bien, taper juste. Parfois, les gens sur Facebook, mon anité et sur Facebook, même sur Bakutana Bazali. C'est comment vivre-t-il? Ouais, en vérité, comme on a une fois, quand on a petit, si tu as comme on a moto, tout le monde a vraiment comme qui t'as cabane pour tout le monde a qui, et tu vivre un peu ensemble, tu as cabane pour tout le monde a qui, tu vivre un peu ensemble 6 mois, 7 mois, tu as cabane. C'est que au coco le bani na ba jeune au ba chama kanisa mo kana WhatsApp que pour na bonga na vie toi somelo comme alonga il faut linga moi sur Facebook to na WhatsApp. On a sur plan ni calling à moi aussi na sur plan que yo jeune boy obi que nganet ngana jeune na stema boy pour na vie na nge bonga faut na linga moi sur na mbongo na moni na Facebook wana to na moni na groupe WhatsApp. Bon, en tout cas, la réalité c'est belé sur Facebook et WhatsApp. D'abord, tu veux tellement escroquerie continue dans les réseaux sociaux terrible. Escroquerie continue tellement ma casse.
dernièrement ba message moi joué sur Facebook WhatsApp mutu moi bazo proposer ba tout ce qui ndeko nanga kufi na Benin na posa na pesa mutu ce qui chèque à $300,000 à sali tirage au sort na Facebook aponi ngai po etoko menaka mito aponi ngai donc so na zaki prudente nga pas dépenser ba mbongo na nga na ba gens so na pona sala fort na récupérer $300,000 zaki lokuta moni ba arrêter presque belé na ba réseaux sociaux mais quand c'est donné peno linga mutu non là c'est pas une bonne chose là vraiment on a peut ça conseil pas ndeko nanga surtout mibali pour biso trop attiré na moi si moi bâtir profil peut-être yépété à ce profil musuma linga profil à pour ta en France ou l'année même soit na mboka yo landika bongo pe ou tomber ma baie ou taper à côté. Merci vraiment. Oui, vraiment c'est trop. Bonjour papa. Oui, bonjour. Comment on comment on a Francis voilà, Francesco. Oui, ozole kana micro ya Marciano Mbia. Et les autres ozolobela bolingo ya réseaux sociaux. D'abord, est-ce que yo utilise kaba imo Facebook, WhatsApp? Oui, bien sûr, oui, on utilise WhatsApp, Facebook, on a les réseaux sociaux. Oui, est-ce que c'est comme un jour qu'on draguer une fille na WhatsApp ou soit na Facebook? Oui, déjà comme là, bon, des fois, des fois. Et si pour lingi moi ça pas comment peut se bon ou comment peut se bon. Pour on peut ça au lingi après sur bon il peut passer bon donc on est ça milanga te ben et ça zoba vraiment na kutana donc vraiment na ko répéter on na vite berre ko lingi moi c'est na WhatsApp parce que atelo ina profil na e até donc ils ont été mais azuka futa mususu moi c'est moi qui te repembe até na profil na donc sur la réalité des choses ils en ont été donc à tromper nous. Ouais, est-ce que conseil au copé ça na ba jeune le quoi yo ba sala makambo boy. Conseil monsieur souper ba relation monsieur ça on peut ba linga pe ba réseaux sociaux et ba qui on peut musika. Monsieur souper ça mabe donc conseil on le repé ça ba biso ba jeune et donc il faut un esprit de discernement d'abord ton au ça trop ba réseaux sociaux là. Faut discerner biloko. Ko discerner biloko parce que au comme on a moins si boy dans réseaux sociaux na moi si kitoko so kebité ça non peut ça ou soit ça mbali. Bien biso ba mbali be ba mo ça biloko là. Até profil à moi si mes ont été. Donc il faut ça tout ça très attention. C'est mieux au lien moi si au kutane boy, tu la drague et puis pas de problème mais eux qui au lien na ba téléphone ba réseaux sociaux on a vraiment et ça vraiment la monter. Merci beaucoup. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Comment on a tati? Oui, ozole kana micro ya Marciano, tozolo bela bolingo ya réseaux sociaux. Donc d'abord, est-ce que yo au sait la kango soit imo Viber WhatsApp Facebook? Bon, babilo on a no salon kala na tikavma na mona babilo mo ba image msusu bato banganga ba kuma babilo mo bo ya tina tika na sala la ngosote. Siko tolingi to yeba okopesa toli na ba jeune garçon lo kwa yo musane ala tara bien akanga ba photo bien a poster na Facebook pour que azwa basi. Bon, moi, c'est la biloko on a habité sur Polinga. Moi, si faut qu'on comme ba photo na ba Facebook, ils ont sensé. Sur Polinga, moi, c'est un balabala au Linga moi si. Attends, sur Tiniga, pour sur moi, ça c'est pas non Lingo kaka. Donc, ça sert à rien qu'on a ba photo, Tina na ba Facebook, ils ont une importance monétaire. Merci. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Chantal Oboko plus. Oui, maman langa Chantal ozole kana micro ya Marciano Mbia. Et les autres ozole bela sujet qui toko réseaux sociaux. Toningi to yeba d'abord est-ce que yo ça la ka WhatsApp ou soit Facebook? En tout cas, na ça là on merci pour le moment là je c'est intéressé dans ressourcer. Oh nani. Ah, trop de bêtises. Bana le loyo na bana biso ba jeune garçon ba papa. Bazoka ba photo ko tinda kuna ba lunga basi ba linga mibali. En tout cas yango na CP sur on a tiki yango. Maman langa yo ozali mama tolini okopesa na bana ba obakenda ka ko linga na Facebook to asala ngo pona ayibaka bato bambongo. Ah, tout cas, ça m'a mingi pour la bana biso, baninga na biso, ba maman, ba papa, ou ba yosa en tout cas, la CPLT. Il faut qu'on t'aille Facebook pour nous embali. Au coup on bali andoki, ya banganga, ba diable, banane, ba comme on compte Facebook. Est-ce que mon appel mutu alingi mutu akufa na Facebook? Et bien il est bakufa. Même kusi na kufi nango. Mon ba alingi ba kinde kuno ba kutia kangena kacha ndako na poto. Abimaka te loko bongo te. Azu bambwa wala la bambwa bato belé bala la kanae. Te ba boma ya kufa kenda. Kenda. Te to mona te bembe na te loko bongo te. Kufa belé. Belé ba kufa vraiment. Moi exaté. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Comment nani?
Kombo nangai Mazé, Lolekunda, les 3 lions na Nganda, il y a 8 décembre. Oui, maman, on a un micro Marcel Nombia. Les autres ont le bolunga ba réseaux sociaux. Tolingi toyeba est-ce que d'abord on utilise ka Facebook to WhatsApp to ba imo? Na sina utiliser Facebook na WhatsApp na salela ngo mais esala kinga ba venti na age nanga na mona ba venti vraiment. Oui, ce que koko lobani na bato bazaka intéressé na Facebook na WhatsApp, alingi ke akota kaka na ba groupe ba WhatsApp pour que alingara bato kuna na kati pour que azwa mbonye asala atateka. En tout cas ça mawa pona bana bazala ba age wana bazokota ba WhatsApp bakota ba Facebook les a bien tena ba WhatsApp bana ebele bazobala mibali ya mabe na ba Facebook ba WhatsApp soki eza maman lokola ngai na ko permettre te mwana nga bala mobali ya WhatsApp na Facebook pa eza mabe eza autorisé te liboso na Nzambe eza lisumu eza bien te mibali no yebite sika uti eloko ne asalaka aza esprit aza nani yo mbala moko lingani na Facebook ayepe mobimba na botomoni ayepe ayeko pesa mbongo libala abali mwana koke na mwana kuna koka histoire bana ebele batikala bakufa akena ekuna azui mama akuta na mobali wana asa aza misala mabe akotine na chambre nzoka de chambre wana ezaka mama moko koko boye akomi kolambola bapota na ye makambo ndenge na ndenge toyoka histoire ebele na Facebook na WhatsApp. Oui, maman sko lilobani okoko ebisa na bato bazotala biso de partout eloni bakoko sala pour que vie na bango kende liboso oleke bakanga makana WhatsApp. En tout cas bo basala kate na pesi bango conseil boy baluka misala ezali Nzambe apambola ka moto azosala pa bible ezoloba ke moto kolia na sueur na ye koma yo moto vanda ya kabanda tongo kotia ba WhatsApp ko sala ba Facebook eza na sens te eza na tina te il faut ko luka tango zoluka ta na nguba atala makala atala mai Nzamba kotiolo maboko mona na nzela ozoteka ta mai ata kokanga suki soki eza mwana mwasi okuta na motu na nzela suki apamboli yo ozwi libala wana ozwi pe musala wana banzela wana eza musala moko mabe batika yango eza propre te eza bien te eza mabe vraiment. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, na ça sûr que bino utimo koko landa pe utiko yoka ndenge kaka bana kin ba utiko lo bana tambo na lemba lingwala bandala kelo tiba seleze kitiba bumbu boki makanisa moko na moko ba mama ba lobi ba papa pe ba lobi jeune fille pe ba lobi jeune garçon pe ba lobi avec ils ont dépendre kaka na considération yo kutameli nango na muto alingio na groupe WhatsApp to na muto alingio na Facebook mais ba escrope mingi ba comment peut kokota biloko mais na so désannoncer mission à mon côté na ça pena jeune garçon moko oye passer là ba WhatsApp Gilles Vausama ne peut te retourner moi quelques questions pour que tu mettre fin. Bonjour Gilles. Bonjour. Kombo nani ko se peut-être là yo. Bon ngai Gilles Vausama donc gérant à boutique Milan. Ah oui, Gilles Vausama, il est tant que jeune garçon, est-ce que c'est la WhatsApp ou c'est la Facebook? Bon, c'est la WhatsApp, c'est la Facebook. Mais c'est comme là pour so lingi moi sito ou lingalan. Bon, si peut déjà que comme là na WhatsApp, na fille mon boype, tous ara ne kana ninga WhatsApp. To mapeka usola normal na ninga WhatsApp, mais ngape donc na mipesa pena makasi na ninga WhatsApp mais tu okuma na tamoko boye na pena ko sentir que pour na ngai que na sentir que WhatsApp pena donc esola gi ngai te quoi donc ngani na no kan que WhatsApp ne ya ngoni makambo quoi ti na suka alors c'est voir nga par rapport ka ya WhatsApp quoi mais au moins na e boye te mais pour suka na WhatsApp bon ne ba unité na yo assist ba unité tête kalo benga na tindela ba crédit tout monde en a. Deux fois, première fois, tout le monde en a carrément pressé, tout soit l'icolo, deuxième fois, tout fandaka, tout soit l'IP normal, qui est un dingue péké, bolingo cause à la quoi, un dingue qui est tout banon à WhatsApp, ce que tout banon à ninga solo. C'est un qui est un activité. Bon. Marciano, elle est liée. Tema WhatsApp, est ça normal. Na ba oyo ba yebi façon ndenge bazwila rango ndeti nganga na soli kaka ndenge kaka sola ngai nde bongo mais ba o baza ba yebi ke WhatsApp
bakota mpe na makambo wana esola bango ebele mpe bayebi ke esola bango te même na Facebook bolingo mpe Facebook ya nango mabe mpe te eza nango bolingo moko eza bien mais basi na mibali sikoyo bakomi kokota yango na ndenge moko ya mabe makasi yango nde ezobebisa Facebook yango ezobebisa WhatsApp soki toyebi tokende nango na ndenge moko ya bien wana makambo ekozala nango normal ndenge Facebook na WhatsApp ndenge eza normal mais biso moko nde tokomi kobebisa yango nde makambo ekomi kokoma bongo. Ah oui, naza sûr que bolandi likanisi ndeko nanga tozalaki na yawa na plateau ya Marciano Mbia et merci mingi na bino surtout bozalaki connecté branché na émission Le Rencard et merci mingi na boss de boss ko ya Congo milolo quoi Thierry Piokolo tango zozala ezosabe merci mingi na Solver et dans na montage et merci mingi na Francis Wala ozala toujours wana na biso so ngola ta bien kaninga na lati boye osepeli ndenge Marciano Mbia lati pepeka na bimi boye boutique ezaka moko boutique Marciano Mbia ba kolati ndenge na lati ko ba maquillage bien salon moko salon Marciano Mbia pe merci mingi na bela dinganga o pasaka toujours wana pour kolati biso boutique Mila pe merci mingi na Griffe Kitoko Hero Fashion et travaille toujours en collaboration na Marciano Mbia et merci mingi na botala kanga bo côté toujours kotala Marciano Mbia pe yo muto se kanga mela WhatsApp na Facebook ko bikenga na kobongela kuna eza mabe sala musala pour que vino kende liboso et non que komi pesa wana eza moyen moko ya communication ozo sunga biso pour que tous ala toujours en contact na bato Facebook ko obungisa numéro ya moto mais olukika na kombo ya komba biso Marciano Mbia ozue mbala moko boko mosolo la oleke kombo na ekima auto contact na ekima mais esikate ko komi oyaka oyibaka bato bolingo ezala pour que mokile ki kaliboso merci mingi na venir sur bolinga na beaucoup de chokota langa et osalanga bien merci mingi na bienvenue et bio British toujours la motivation Patrick Ilola tant que vous sur WhatsApp ils ont son rapide bato Patrick est pour na mbote no yangwana et na venir sur bolinga nga pour côté toujours kota langa et osalanga bien maman c'est Joël Lafleur Winneige d'Orange bye.